information à temps réel, les adresses Moko Nambonda et Kolo parce qu'ils ont vraiment devant la biso ya kosala nyonso pour couper sa information ndenge République démocratique du Congo ezali kotambwisama na makambo na yango nyonso mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville mbote ba diaspora partout au bozali la confiance et fidélité oyo bopesa kabiso. Tofongoli édition la biso ya mokolo lelo na élément oyo. Trois nouveaux ambassadeurs bazalaki epa ya mokozi ya mboka Félix Tshisekedi pour le représenter ba lettre de créance na bango tozo ba détail. Ndeko ya Congo, boye bake trois ambassadeurs, bayamba maki mokolo jeudi 26 octobre, et pas ya mwana mboka Félix Tshisekedi pour la représenter ba lettre de créance na bango. Nyonso esalema ki avec impact pe idéologie na palais de la nation. Moto ya liboso, boye bake ezalaki bongo ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Bondi Melangaike, asalaki ambassadeur na bamboka EBLP avant à RDC, a aussi bongo, cause ambassadeur koune la Côte d'Ivoire. Donc, tu sais la kondimake, à cause de l'ambassadeur bongo ya kitoko po, nyonso etambusama kitoko entre RD Congo et Allemagne. Yabi Bale, ezalaki bongo, de Kobongo Baye au Polinaire, il y a République de Tchad, Aza diplômé de la science politique, il y a Université de Genève, Kouna la Suisse. Avant Aza fonction, il y a qui ambassadeur à la RD Congo, Aouti Kozala, directeur du cabinet, il y a ministre des Affaires étrangères Jamena, en 2020 et en 2022. Il y a Koyeba Ezake, Bondi Melangai, Bangona Bisso, Moutou Akosabilote, entretien vraiment qui toque au coutou, dans le mois de juillet, les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, Azalaka Jamena, Kaka Pola Koluka, Kocha solution la crise de Oyo Ezalaka Kuna. Ya Misato Ezabongo, Madame Luboch, ya Canada Oyo, Yepe Asala Bisika Mingi, avant Aya Awa. Yoso Bondi Melangai ke elekaki kitoko malgré baile ba moment oyo République démocratique du Congo ezapé ko préparer pour la élection oyo et ko salema le 20 décembre 2023 to kosenga yoso ezala na kimia parce que bolingonde ezala kitoko entre ba pays. Boye ba que les Français Jean-Luc Mélenchon na trois députés français bazalaki et pa mwana mboka Félix Tshisekedi pe ba betaki mingi masolo na mabe oyo Rwanda azali ko sala mabele ya RD Congo toza élément oyo. Mona Congo, boye baké trois députés français, dans des Jean-Luc Mélenchon, celui qui presque une heure du temps, la chef de l'État Félix Tshisekedi, surtout que Bazaba membre de la Commission des Affaires étrangères de la République française, Bazaba signataire la proposition de résolution dans le Parlement français, est condamné, c'est Mabé Rwanda, Azakosala la Mabele RD Congo. Bondi Melangaike, entretien la baroule chef de l'État, et le gars qui t'a copé, Nasuka Masolo, Liboso ya caméra Mbonda Ekolobi no Moboyoka, Nenganini, Babetisa Kimbonda. Cadre d'une mission pour les parlementaires, je ne le suis plus, les parlementaires, qui ont l'intention, de retour en France, de reprendre leurs interventions pour que leurs propositions de résolution soient présentées devant l'Assemblée nationale française. Déjà, le Parlement européen s'est prononcé sur une position favorable à la RDC et pointant la responsabilité du Rwanda. Quant à moi, à cet instant, puisque je suis venu invité par une université pour me présenter devant la jeunesse de votre pays, j'ai voulu réaffirmer la fraternité qu'est la nôtre à l'égard du peuple congolais dans un moment où nous savons qu'il rencontre une difficulté qui est totalement importée, dans laquelle il n'a aucune responsabilité, puisque pour sa part, il a respecté les engagements de cessez-le-feu qui avaient été pris. Tant que la condamnation que la France pourrait apporter par la résolution que présentent mes collègues parlementaires fasse se ressaisir des raisons qui, à vrai dire, personnellement m'échappent. Le secrétaire de la francophonie est une Rwandaise. Alors peut-être peut-elle entendre qu'un autre pays, le plus grand pays francophone du monde, aspire à la paix, à la tranquillité, à organiser ses élections comme il l'entend. Et sali pasi, dengue Jean-Luc Mélenchon koutou, azako condamné, yo se mabe Rwanda, azako sala mettre ko senga pe ba hypocrisie ezalate, ba condamnation pe et aboutir la solution durable ko permettre que kimia ekota partout na mabele RD Congo pour ba congolais pe ba vivre la kimia ngo biso. Tobetisika kabonda. Na monde reportage ndekolanga yeba ke ba aventurier ba comment être mais qui mambangu na monde école agence pour oser ba reportage ya kitoko ba prix beaucoup abordable pe ya sûr. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba.
mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Christophe Lutundula apesi avertissement que soki atalisa simoko ya Rwanda eko na Goma RDC akolola te ako répliquer avec force. Mwana ya Congo bondi melanga ike butu ata eza molai tongo esuka kase na kotana boyeba peke oyo abandaka eswaka te me oyo azongisaka yango nde ebetisaka mbunda ya mabe tellement kofunda eleki ya tro na ngambo ya RDC na bamabe oyo Rwanda aza kosala boyeba ke même mitema ya bakonzi ekomi kokoma na suka. Tomonaki ndenge mokolo ya mercredi ba ministre lokola Jean-Pierre Bemba, Christophe Lutundula pe Patrick Muyaya ndenge basanganaki elongo na ambassadeur américain pe européen pona kolakisa bango ba preuve ndenge malgré cessez-le-feu mais Rwanda aza toujours kokota pona koboma ba congolais. Na réunion wana babibisaki ba carte na ba image ya drone pour vérité et betambonda tellement que ya kosamba ezate et surtout que ezalaki ba image ya MONUSCO et sali que mwana mboka Christophe Lutundula a rappelé bango que na conseil de sécurité ya le 28 septembre a ebisaki bango ba agir avant que ekoma retard maintenant si kaka basoka maloba na ye à la légèreté. Si on n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État partout, les victimes seront toujours nous. Et enfin, vous ne pouvez pas avoir l'étendue de notre pays et penser qu'on aura des guerres avec les voisins, c'est pas ça. Mais tout a une limite. Encore une fois, le 28 septembre, lorsque j'ai parlé au Conseil de sécurité, j'ai dit, messieurs, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Et je peux vous dire, au nom du président, au nom du gouvernement, que si jamais, même par hasard, une balle tombée sur Goma, mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans les heures qui suivent. Il n'est pas coutume qu'un ministre des Affaires étrangères tienne cette phrase-là, c'est plutôt lui, mais au nom du gouvernement pour lequel nous parlons, nous disons, ça n'est trop, c'est le moment. Là, vraiment, c'est trop, c'est trop. Je tenais à vous le dire, le ministre de la Défense vous a donné notre tonalité, je tenais à vous prendre à témoin. Vous avez tout le moyen de vérifier ce que nous disons. Vous pouvez vérifier les images, ce n'est pas nous, ce sont les images de la MONUSCO. Le fait que la guerre est chez nous, vous devez être le premier à tout mettre en œuvre pour qu'elle prenne fin. Mais la musique a fourmi, bon dit Mélangaïke, Ngambo ya force régionale, la communauté d'Afrique de l'Est, Bango, Bazaka Kola, le service sur le système qui dit, bah, coloqué, to continuer au Kélika, la processus a cessé les faits, to éviter, Monguna déjà la Katamoka, est-ce que tu continues kaka, concernant la processus a cessé les faits? Nyoso oyo, tu considères ma conjonctement, bon, Luka, qu'on a solution durable pour Bakambo oyo, et si la yango. Tobeti kaka bonda toyebaka te a la République démocratique du Congo neti kaka service ya immigration ezalango sur impact te toyebaka te musali basalaka kambe bosa busali to mona partout na mokili kosala biso bien makasi.
Likambo etali service ya immigration la République démocratique du Congo toyebaka te si réellement que efonctionnaka to efonctionnaka te po soki otamboli ba commune na biso partout okomona kaka ba service ya DGM et comment nango ebele mais sur le terrain ba commune ko kamwa po ba étranger ba tonana ebele mais bazaka lisusu ba visa te ba comment na bango protéger au soi-disant na général moko boye na colonel moko boye ministre moko boye ko kamwa to ebite ba kote la Congo la frontière nini lelo oyo soki okena mboka bapaya bakonzela biso ya ndenge na ndenge bovoyageaka bino boyebi komona ke soki ozangi visa okokoma mal à l'aise mais epa na biso tokamwaka mondele to indien chinois to libanais to mpe nani ata azangi visa aza na ye na kimia passeport kutu inkipa babwaka kala yango ezalaka nini lelo kamera ya monda ekolo etambolaki mpo bakongolais mpo etuna bango nini oyo bakalisaka mpona baétranger bavandaka awa na Congo oyo libanien oyo nani ayawa nimi kanem azovanda mais biso na bamboka na bango ovandi boye lelo babengani seke deuxième na mboka esilaka eloko te seke bango mpe totobengana bango omoi tosala na kompani ndi azobeta moningani azobeta congolais mbata soki olingi osimbe boye omona ndekolo congolais azosilikela yo mais biso na bamboka libanda tane banyokola biso bendien balibanien bazonga biso tofandaka lese awa toyekaka kolamusa service ya immigration bokende nano bahôpital lokola ba HG to mpe hôpital bacinquantenaire baindien batondana ebele kula ebango kutu na baimmeuble ebele na baville bachinois bakoma ebele bombekala koidentifie bango koyeba si réellement ke baza baséjour na bango to mpe bazali na badroit ya baexploitation awa na kati ya Congo na mikanda ya solo to ya lokuta po bana Kinshasa to bana Congo balembi na bango baétranger bakomi ebele bazaka mikanda me kokela mboka bapaya biso tonyokwamaka me pa na biso ekoma nango facilité boye mabe makasi ya ekoma kosala pasi toyebi te soki mpe kaka mpiaka to pasi ya babisala basi bakoma kosote libali na mbetu tongo toyebaka te ezalaka vraiment nini tokoma komona toyebi ke mobali azalaka mokonzi ya mwasi lelo namoni phénomène yango échange nango ekomi lokola ke basi bakomi mikonzi ya mibali 4 heures wana soki ebeti mobali mwasi azosote na ye mobali mpe alobaka te eloko te atunaka ne pa te eloko te asalaka ne pa te eloko te bana oyo toboti yo mwasi bakoma kotuna mama ye ntongo etani otiki ya ti ya ntongo otiki ya mapa ya pokwa otiki biloko ya kolia obundeli mpo na transport na bango ya classe obundeli bakouta classe ezokambusa biso likambo oyo mayele kutu mpo toloba tozomona te toyebi te to bando tuna neti nani mpo tozwa solution ya likambo oyo vi nanga papa totali malgré tout mobali akozwa charge nanga mais soki lelo totiki kaka mibali pamba ezala pasi souffrance eleki makasi kotika mobali ye moko okende koluka aoya nango ezosimba lisu te na ndako meme omona ata mbongo awenze mobali akopesa 10 000 mais okeboye na wenze autrement kosala eza te yango wana ekomi kaka papa abimi nga mpe nabimi mpo toluki mpo na kobokola bana na biso anti oyebi te mibali bakoma kaka so ozwi mwasi ya bato akomi kosouffrir ya moso akomona mpasi eleki asanya banda oluka te mpo na ngai naluka mbo mpona mobali naluka mbo mpona bana na ngai nalisa bana na ngai bafuta bango classe batanga bazala viale bazalaka à l'aise po mibali baza baventurier mingi bana na kati ya ndako batunaka papa neti biso babota biso epa bapapa na biso okamwaka mama na ntongo azwi mbongo epa papa asali bino makambo nyonso bino bozomona na ndenge ezosalama te lelo biso bamama tomemi ngambo ekulu suku ata yesu akitisaka na gologota ya biso ezokita te bilongi ebebi nzoto ebebi mutu ebebi polere nyonso ozaka na raisonnement na likolo ya raisonnement na likolo ya raisonnement tata mpe akoki komona nyonso na mavanisaka te yo mosi tatunoke mama omoni modele oyo tozokendila problème eza tata yo ozonyokoma nga mpe nazomona mpo bozwi eza te akopesa yo mpe tasinda encouragement te na kati ya ndako tata akoma na eloko ya lion bamvula yango ebandi ekoye makasi en tout cas kini bopeto 00 bosala mwa eloko silo te kisasa ekozinda likambo oyo ezali kosama na ville province ya Kinshasa ba inondation ya ndenge na ndenge toyebi ke même na mikili ya poto partout ezalaka na yango mais oyo ya biso ya Kinshasa boyeba ke ezali mingi cause parce que kini bopeto musala 0 wana eyebani parce que babourgmestre bazwaka lisusu rétrocession te or po kini bopeto ebonga esengeli musala ebana na barue na bakartier mpe na bacommune esika tozalaka me tokoma kokamwa kini bopeto esikaka ya baboulevard kokomaka baboulevard na ba ONG oyo ezalaka baministre provinciaux mpe na badepute ya mboka oyo
toyebaka te musali basalaka mbongo mboka ebimaka ebele me musala kaka ezali ya kokombaka baprince nzokande kini bopeto mpo ezala réalité esengeli ebana na bari surtout mingi na bakartier na bakatikati mpe kuna population nde bazalaka mingi bayebi deja ke esika oyo ezalaka na baérosion na esika ezalaka mabe mpe makanisi nini ekozala malonga mpona koluka kobongisa esika wana tokosenga na mwana mboka jakilingo bilambaka gouverneur ya ville ya kinshasa yebake manda na yo atuka population basepeli te bazali komona kobaka mosala etambwisami malamu te mpo kinshasa ezali kaka se kobeba na kobeba malgré bozali mingi kotia bafleur na commune alimete mais Kinshasa ezaka commune alimete te na boulevard Kinshasa ezali mingi na bakartier botala lelo oyo nzela mpe ebebi nyonso tu oyo yolasake bakaniveau ekoma nango boucher mpe kini bopeto esalemaka te nyonso oyo tokosenga kaka botia mayele bosangana na ministre ya environnement bitekateka to mpe bisomba mapangu mpe ekoma mpe mabe mingi koleka bomeka korespecte baordre ya cadastre mpe environnement boyeba bisikeli ya kotekisaka mapango mpo epermettre ke Kinshasa engenga awa biso toza kotalela toza kosimele mpo dossier oyo eza vraiment à suivre tobetisika mbonda na mbongo ya moke yeba ke okokoma journaliste mo professionnel okoyeba kosala bamontage vidéo kitoko mpe kosimba caméra kitoko à travers centre de formation média indépendant to mpe sefobi mpo ezali baprofessionnel média bazopesa baformation wana baprix moko abordable. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Formation et make-up et ça toujours continuer la fondation Jonathan Sangou avec impact et idéologie. Welisa po osala inscription à Sika. Mwana Congo Kinshasa pe Brazzaville, Fondation Jonathan Sangou FJS Asbel na Mukuse, oyo ekumba maka epai ya ye moko Jonathan Sangou esalaki mobange na marche de santé awa na ville province ya Kinshasa pour sensibiliser la population à s'adhérer massivement. Na Fondation Jonathan Sangou, ozala papa, maman, elenge mwasi tope elenge mobali, olingi o entreprendre FJS Asbel, abengisi bino pona kosangisa mayele. Na lisungi ya FJS Asbel, pe na loboko ya Tata Nzambe, nyonso ezo salema kitoko avec un partenaire idéologie, toujours pona ko rendre utile à la agréable. Fondation Jonathan Sangou à travers Madame Rit Bongoyi na équipe Mobimba baza ko informer na population kinoise que formation ya make-up na coiffure et si ebandaki depuis kala depuis le 9 octobre pe yango ekosila mokolo ya samedi 28 octobre pe ba brevet ekopesama epa ya mutu nyonso oyo a participer na formation na 2000 francs na yo ya pamba ozwi formation ya malonga boya ebele po ba place eza limité oyo esengo te esengo yo mutu olingi participer na formation oyo ya Fondation Jonathan Sangou benga bango na plus 243 97 82 76 398 na bandeli lisusu na plus 243 97 82 76 398 na Fondation Jonathan Sangou Simba Kaka Yokanyo. La République démocratique du Congo en général paie particulièrement la ville province de Kinshasa, Mabala et comme Kaka va profiter, bakate pour la nini.
Likamo ya bolingo awa na ville province ya Kinshasa en particulier pe en général la République démocratique du Congo et banakate soki ke bolingo ezaka ya solo to pe ya lokuta basi mingi baye bakate relation amoureuse pe prise en charge basi bakanisaka ke soki mobali alingi ese ke akopesa nyonso ya bomoi na ye or que il faut koyeba ke bolingo o mobali azopesa yo eza nango métier te peut qu'on vivre dans le couple ezalite ko zelaka salaire na fin du mois basi mingi basika lelo ba célibataire parce que makalise bango ye balaka ke soki azui mobali akomisi mobali wana lokola fonctionnaire à l'état et pas na epo afutaka ye salaire chaque fin du mois mais esengeli koyeba ke mobali na yo azali millionnaire te aza pe na mituka ke cher te aza pe na mbongo kosomela telefone ya iPhone te amemaka pe na ba restaurant ya makasi te pe na baboutique ya kilo te mais esengeli oyeba ke apesaka bolingo ya solo et azala toujours prêt ya kokatisa bapoint ya ndenge na ndenge pe akobuka mabanga mpona koluka koprotege yo mobali na yo azala toujours pembeni na yo pe arespectaka yo makasi apeka yo confiance pe alakisaka yo baprojet ya venir na ye azali kotravaille butu pe moi kofuta bafacture ya ndenge na ndenge oyo yo lokola bopito kaka mpona kolakisa ke alingaka yo yo oyo oluli obala kaka moto ayebala mbala moko yeba ke okobeta faux calcul parce ke ye azala mwasi na ye oyo bandi okoma na ye depuis kala akotika ye jamais mpona bolingo na yo yeba mpe lisusu ke ata kozali mwasi parité ezosenga nini yo mpe otravaille ozali mpe capable ya kosalaka elobi yo mobali na yo bokoma na bisika oyo bisengo na bino motema ezali kolukela awa tobetika mondo mpe topesi yo mayele yebela luka yo mobali osala ye vi na ndenge ya kimia depuis le fait Mobutu maréchal Seseseko Kugugwedo akenda ti lelo courant ekenda pe libela toyebaka te ba régime to bakozi ekotaka baza toujours incapable ya kostabiliser pouvoir pourquoi ndeko ya Congo boyeba ke likambo ya courant awa na ville province ya Kinshasa toyebaka te soki le fait président Mobutu akenda na courant depuis akenda Maroc po yakokamwa depuis le président Mobutu akenda ti lelo courant na kata Kinshasa to pe na Congo esimbaka lisusu te ba président ndenge na ndenge bazolekana kutu na niveau administration ya SNEL toyebaka te soki vraiment ba agent ya SNEL bazalaka na kindoki to pe mayele na mituna bango ya kosambisa courant esila bango kala po tokamwaka ti lelo renouvellement ya classe ya administration ya SNEL esalemaka te soki mpe esalemaka mais nini oyo esalaka ke makambo ya courant ti lelo ezwaka réponse te toyebi ke likambo oyo etali réparation tope etali kobongisa eloko ebongaka mpe bozomona ndenge ezosalema mpe boyebi ke dele nango ebandi tel jour mpe ekosila tel jour mais oyo ya SNEL eyebalaka te depuis misala ebanda ti lelo oyo misala ekoma kaka na suka te yango ezalaka vraiment nini tokosenga na mwana mboka singi pululu tomonaka yo obimaka na baje ya ndenge na ndenge ke soi-disant un vrai technicien un vrai mutu oyebi technologie avancée na niveau ba SNEL depuis okoma na SNEL courant ebebi lisusu ya kobeba toyebi te soki mpe nini awa ya kokamwa kutu directeur oyo azalaki na kati ya SNEL bauta kopesa ye mbani na niveau assemblée nationale ke badetournement ya ndenge na ndenge zoka nde IGF aboyaki na ye kokota makambo wana me na mystique ya fourmi mbonda ekolo etambolaki eye kodécouvrir ke asalaka na ye mosala na ye kitoko tellement ke bato ya SNEL balingaka Kinshasa ezala molili yango basaki banevre ya koluka kolongola ye eza kosala pasi bakonzi ya mboka toyebi ke bokowangana te mpo bozomona makambo ya molili na kati ya Kinshasa parce ke bokomona bagroupe électrogène bandako na bino mpe boyebi ke courant na Kinshasa ezalaka lisusu te mais kokamwa Brazzaville afutaka mbongo Zambie afutaka mbongo mpe bapays ya ndenge na ndenge ezalaka courant ya Congo mais pourquoi congolais to mpe kinois ye moko azalaka courant te ekomi kokamwisa yango motuna eza monduki te bosala mwa eloko demande ke bacongolais base retrouve mpo likambo courant oyo pasi eleki ndelo na Kinshasa courant ezala nango te fuboyeba yango mpe makambo bafacture chaque mois ekitelaka bababota toyebaka te tofutaka bafacture yango mpo na nini ya boye esali pasi ya soni na bato ya SNEL so bakoka te botika bino mosala mpo eza tobetisika mbonda un vrai leader esengeli aleka liboso ya kamera ya mbonda ekolo atalisa vision ye mpo bayeba vraiment nini oyo azala yango ya malamu kati na motema na ye Congolais, Congolaises,
yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Me bato bazana miso baomona Congo ezo kena ndenge mususu. Elle est limitée na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposez ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Karikasi ya lelo le VG Sidie Makoko tiri elongola écrit mateta elemani ni bo proposer les biso. Ndeko la ngai moto akosa yote ba mapango mingi tokotaka okomona papa lopango na mama lopango ba mesana na bango ko bunda neti kaka bozomona iso oyo somo moto akosa bino te mama bidenda na papa lopango ya bango libala bango ebonga kaka na bitumba epesaka somo soni pe mawa mboka eningani eyindi entre papa lopango na mama bidenda libala oyo somo kaka ndenge boyoki eza koinda na ndenge mabe yoka population pe kuna ndenge bazo kobelela Eina oyo libala nini soni te boye bitumba na miso ya bato esali mabe pasi intervention ekoti kasi yoka ba injure pesi tikala bomae zoba ya mwasi eloko oyo lokuta balabala kende ndeko na bino epala nga lisusu te zoba ya mwasi tia mobali ya chanana ayoka kata soni te nakokende batanga mibali batanga pe yo tia esali soni bato bakamwe ba injure leki ya tro yoka population lobi wana bamona lisusu tala bazotambola à l'aise yoka bakommentaire ya batu libala oyo tokanisaki bakokabwana mokili kasi basila soni bozoleka pe na miso ya bato bino penza population ekamwe surtout mingi bato akartie po bayebi façon mama bidenda na papa lopango babundaki en tout cas pele ba injure wana esengele kaka bakabwana mais le petit mikendo depa epe koko siri bino moko boyoka ventiri donc mpona mokili ebongoki kaka bakabwana le vieux tiri pe na ngambo na ye lokola zaka vie sage bino moko boka ndenge azoloba libala nyonso babongisaka kasi bazalaka nde na dignité koswanaka mpe kobundaka na miso ya bato te yoka soniko esali pasi mpe mawa toyebi ke kosala kobunda ezalaka yango me na bamaka ba injure boye atuka bakouple mingi boye bakobongisa baesalela bino surtout bamama mapango na papa mapango atuka liboso balokataire bobundaka te bozala na dignité mpo eza kosala soni tala komportema ya mama bidenda na ye papa lopango epesi soni mpe mawa yango topesika conseil ya
botika bakama bunda miso batutaka soni makasi. Merci la confiance et fidélité au pesa kibiso ngai Alain on a une présentation ya journal la mokalelo tande to comme na suka aussi ma caméra la pesi merci na Benjamin Kilunga appelé Wilfried Samba réalisation montage à Egril Mateta en tout cas beaucoup continuer à s'abonner beaucoup plus la chaîne YouTube na biso Monda Ekolo officiel pe bona ba activité na ndenge to collecte sango la chaîne partenaire na biso ba prix moko abordable to la prochaine masse Ekolo sous Azongiti.